Tika makambo yo. Oui. Ngai intervention na ngezali eka esa autopatikoni. Omoni biso na communauté na biso. Le plus méchant zaka biso moko basi yango toujours ko encourager ba bêtises ya. Oui, peut-être Denis modèle akei nango pour se défouler akei nango na koseka na bani nyeso tipwa titisango. Mais faut total la tinga ba gouvernement na biso. Mino so que chaque fois so bakangi mutu ba boto le téléphone ba publier ma kamni so ba okuta na téléphone. Ça se fait pas. Donc, on peut peut-être encourager ma bêtise. Merci, maman. Merci. En même temps, monsieur, on s'est acharné à Denis. Oui, c'est vrai, à ce qui m'a dit, nous, surtout, les comportements, d'une telle état qu'une femme m'a dit, nous, surtout, peut-être c'est une façon au-dessus de la message qui est touché à tes postes. Moi, je me suis dit, à Mikangi, bien, salut, ma belle. Bien, on se défouler, on n'encourage pas. Mais le gouvernement a dit que faut tel et la bango. Modèle, parce que Kamambo, quand on a un gros justice, c'est zaté. Ça ne se fait pas. Bon, quand on a un téléphone, oh, nous sommes beaucoup de téléphones pour publier. Après, c'est Denis Azaï à mon côté. Denis Azaï à mon côté. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Maman Jackie, on comprend de THM, s'il te plaît. Mouta plibier, ça gouvernement, tu es ça, bateau poto. Et ça gouvernement. Mais non, Denis, Jackie, gouvernement, il est mort, on va plibier. Ça n'a rien à voir. Ah, ma copine. Mais ça te fait pas. Bango pe ba bimisaki mutakala bokechu kaka bango gouvernement. Non, boyebi te zene expliquer bino. Gouvernement te zene expliquer bino te basaki mutakala bokechu. Bo zene expliquer bino ko, bo zene expliquer bino. Denis disait là. Quand j'ai la maman si ça roloba na téléphone bo to loba. Eh ba télé. Moi ça mondele mutazo loba. Merci maman. Merci. Merci maman. Merci beaucoup. Ah. Non qui me tout passe. Pourquoi biso to telemela gouvernement na mbongo a Congo to liaka te. To telemela ngoni. Bat ba liaka ngba telemela gouvernement biso liaka ngo. Prudence, bonjour. Bonjour Mina loba kelingala. Marie Kazela pardon mutu mwa nda système a kasa ndo benga banda kala. Na telekela na WhatsApp. D'accord. Allô? Oui, bonjour. Bandeko bana TikTok tokanga na ba micro ko et TikTok mutu pasi pardon. Maman chérie, la question, naina posé maman Denisa. Kona makambo otoleka. Oui, bien sûr, batu balobi ke ba condamner maman Denise parce que eza yete mutu a mi publier. Mais maman Denise a déjà moto ya mbia a Dakar makambo ya Eliane. Vous comprenez? Aïe, mon bébé, les kakana makamba Moïse, mbi makamba ba mitakala wana bani. Alors il y a tout à moto fallait az wa leçon aïe ba qui étant aux ala mobile comme filmer et zélo comme ya bien surtout na ba âge déjà c'est qui et ça dit na moi c'est déjà ça colis qui était attends tu na bana donc ça ba éducation moko ya bien Yami balé oui à sa victime on a ngai maman Denise étant que moi si fallait les canapés asenga kaka bolingisi ke abandeko na bolingisa ngane bomoni ba video na ngai eza penga te mutu na lingaki ebima bien sûr ezaki ba délire na ngai mais face oh yes ok nango ne ezo sala dignité pour na respect na biso ba maman surtout nzoto na biso basi surtout na âge pe ya komi nango na oki kalobi déjà ke a komi soki na 60 ans aza pe na bana akosi na he wana bino bolanda âge wana akosana. Ok, quand tu 40 ans, tu 35 ans, tu as déjà maman pour ta pota,
aza pe na bafamille bandeko ya mibali ya basi baleki baneve baniese baomona bavideo wana eza digne te na place asala babakelele wi aza victime de condamné ete mais asengane pardon na bandeko ke ndenge video na nge epini tala basalinga boye ntina moyo oswane yake manike pe na kote na ye pe oza pe na leçon morale yo opesa Denise te omanike pe yo oza loka ndenge moko malgré tout ya yo motakala ebima te mais omona ko ndongo bima na garçon moko ya mwana motie o benga soki r nini nakoza pe na age moko na mwana ope Jonathan ope ya prince alors yo posa no moto éduqué opesa masse pe okoko éduqué Denise te ozaka les oiseaux de même nini baloba wana achève vous comprendre Merci beaucoup. Yaya, tu as limba mon à répondre yo. Maman, je vais te répondre. Maman, je vais te répondre directement. Viroma, kokatena te kwa yo ka réponse na ye. Je m'appelle Denise du Sochoa. Je me suis battu toute ma vie. Na tangi classe, na ba na maboko. Moutou aza a poto, aibi pasi a poto. Donc, awa, tout ça, le quoi en Afrique, au trébano, tata moiti, maman leki, voisin. Pour me la ramouana, na kei. Moi, j'ai galéré avec mes 5 enfants en Belgique pour être ce que je suis. Aujourd'hui, je suis tri. Ça veut dire, nous avons 3 masters. J'ai un master en journalisme, communication. J'ai un master en communication numérique et digitale. Un TIC, nouvelle technologie de la communication, STIC, j'ai un master en communication politique et marketing. Tout ça qu'on a bien. Ngai, na cause de la terre, mi bali boko ba pata punya batanga te po fachi atanga te. O ba beje ba lobeza solo. Atanga te aya ko konzanga. Et puis lelo comme na boy ko travailler pour na ye. Ngai yo go vende ba diro ba pardon. Tabe ko misana na prison. Ba senga ba pardon. Au moins appartement na fanda ki na $500 par jour wana ya Flo Katawer, Flo Kasoki Flo Katawer. O baza ki ba bi. Namna ndo futa mo teza bango. Na kenda ba pesinga enveloppe maman Denise. Tana c'est attendez pardon. Oublie. Moi attendez yaya. Mana uti prison makala. Na uti prison makala eza mouroir. Place ya Passy, place ya Kitoki. Au moins dans la fin de l'eau, je n'ai ni foi, ni morale, ni religion, ni cœur. Bango ne mutu ba kontina ba téléphone na ba botola ki bino mo moni comment na seli ba vidéo na senga ba téléphone na nga. Ti président Fachi aye ko intervenir a le ba pesa ba téléphone na nga. Malheureusement téléphone moko ezali na code de téléphone na bana. Ba koti ba jubilo ko eza intime. Mibali wana o boboni wana ngana na bomba raté. Je me suis déjà marié 7 fois. 8e mbali na za mushi. Bo ucho yo kae. Abi kutaza takuna di. Moni bashi. Bana babora minene bana membre je me retrouve. Mobile na ndimi to bala na ye. To fanda parce que j'ai compris que to fanda na biso. Nazo bala été poison de quoi Denise Nyakeru c'est mec qui nanga. Non. Nazo bala parce que c'est un garçon na évolué na ye. Oui, bien. Et que n'a eu décision. Ce qui gouvernement comme na boy comprenne na bango. Depuis 3 jours bazo menacé na trop publié. Mes avocats français pour na boufouni ba en France, na Belgique té. Pour na fini na Belgique té, il y a même pas 2 semaines, ministre de la Mission Affaires étrangères, Prévost a outi kuna ke ozwa enveloppe na ye. Jamais na funda fachi na Belgique, baba camarade na ye. Nage au fond des avocats on Élysée. Avocat y a Nicolas Sarkozy. Avocat y a avocat Nicolas Sarkozy. Y a cabinet ndenga na zui pour que je puisse me retrouver dans mes droits. Bonjour quand bien. Lorsque va toucher père spirituel là, père spirituel là benga bi ma fille. Laisse tomber. N'expliquez père spirituel là.
Nabali mwana muke Jonathan. Jonathan n'a même pas 30 ans. Nabali mwana muke. Nazui zemi na ye. Bakangi ngai na nyokwa mi zemi longwe. Zemi longwe na tenga bien te. Pendant 4 mois, j'ai saigné. Bon, tu n'as pas prison, ma carrière, Sabino. Même pas médecin de Olandanga. J'ai saigné pendant 4 mois. Si n'a cause d'infection, na utérus. Ndé la temps, na zone na poto. Ba, opéré na. Myome, na hernie discale. Myome, na nga, ezaki agressif parce que, ezalaki, ni na kati ya utérus, ni libanda utérus, ni na kati ya ovaire. Ezalaki na kati ya muqueuse. Kaka po mundele, aza mundele, ya wana ba opéré nga. Ba longoli nga, ovaire moko. Donatika na ovaire moko. Wana eza moko. Hernie discale, parce que na bando tambola te. Tina ndenge na blokame na prison. Nazo tambola te. Nazo benga batu. Batu zutu waza pocha fachi. Boye bisa poeze na robenge te. Na boyi te akanganenga. Parce que na minute wana, passeport belge na français, ba téléphone do lukana. Sa tindi kere na poto. Et c'est zonga ki na poto. Na yeba ki na bando luka. Ba sex step, ya batu ancien régime. Mais comme na mayele la bouliste, Nathalie, na zongi ba téléphone na poto, na ba passeport na étranger. Na yeba kananga. Qu'on n'oublie pas, Fachi c'est mon sang. Naza mouko tombolo comme Fachi. Chez nous, il n'y a pas de traître. Mais ce qu'il m'a fait, que nga, si bakaninga, si baju ba téléphone na tout ça pour ta qui na société ba téléphone na internet. Si na ba téléphone bande ko ngai. Ese. Oui. On nga na zo obligé au kata live na il faut tout ça même sala mo boyawa. Donc na éviter. Ok. Bizeki, on a vaccin à l'ONG, n'a plus de 5 millions de gouvernement au Zoélo. Nani Viroma. Denis du son choix, Aza Fatiste. Denis est là. Denis bon à Fati depuis 6 ans. Denis Yoka. Loba mama kasi. Denis, aux victimes, oui, mais ça va gêner. Oh, le banassé. L'on la main libre. Hachem, ngana mati par hasard, bonjour tout le monde. Ngana conseille au Kata live, s'il te plaît. Hachem. Vous comprenez que bah, si j'ai ça dangereux. Hachem ba okango pamba tika. Oh bilo basa na ba jete ba okango pamba. Oza mama bana ba okanga yo. Oki Hachem kata na yo live. Hachem kata ba okanga yo. Kata live ese. Oh, kata live. Aza mundele, aza président aussi. Afingi mutu, Hachem, afingi mutu. Oh, bako kangae, bako lo bake makambo samaki na live na e, bako kangae, bako porter plainte, bako kanga page. Est-ce que la live? Afona pas langa, to mate pas langa n'importe quoi. Oh. Est-ce le Panama? Na ken kolia tobi 1953. Je mange 3 fois par jour. Na ken lia yo sauf on li sikoyo. Au sein d'un réchauffement tisiko au beninga pona kota. Merci. Bayo kangabino pamba boza maele. À tout à l'heure, essaye. Ok, qui ça va